Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila Mama wongo ya mama 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 la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Umela Mama wongo la reine Omba la reine mama Bonjour. Aujourd'hui, ton mot est dans le moment où on va déjà les lois et sa journée à lever du corps et papa de Tumba. Un mot n'a pas tout. Ah ouais, le Lobezara qui est non famille musicale, Tozana ma tanga toana day, tout perdre un grand icône de la musique africaine, papa le Tumba. Et un moment qui est toy awana morga cinquantenaire pour nako bimisanzo tonae. Et puis quand on a bisika oyo isengeli quand on s'est plutôt exposé cornae n'a pas de peuple. Il y a un moment présence tanga na tongo alelo. Et quel souvenir palpable vous gardez à papa le Tumba? Souvenir les ara moko nazali moto na honorer papa le Tumba na 5e édition mon mboka polais. Il y a un trophée donc ngam na honorer qui na loyembo nae ya mabele et puis ngai nazwa ba encouragement na part nae et ça souvenir moko bien. Artiste monnaie le la papa le Tumba à reconnaître batala na ngai ya souvenir monnaie pour na ngai voilà. Voilà aujourd'hui quand tu viens de papa le Tumba est-ce que vous bénéficiez de l'œuvre pour s'inspirer na s'inspirer oui na album ya na album banzemba musu na sala na kenda na ligne na e o soki album na ngal bosse te kama Vatisa Monteur c'est parce que guitare papa le Tumba beta. Et ça, il y a des artistes qui participent à l'album. Il y a quelques titres, quelques chansons, il faut au bêta, on a guitare, il n'y a pas le Tumba bien que tout de suite, tant que il y a aussi au bêta. Et l'album, il y a un salaka bossé en solo. Et ça, quand même, un souvenir moko on a gardé. Et ça, on a dit comment ils ont zungisa mabala. Et bongisa mitema bato tout ou sala mais dis-moi que nzembo o eza banzembo belé banzembo lokoti ba mabele eza ba chanson anthologique banzembo lokwa ba mabele wana ceux qui sont déjà même yo moto poser une question il faut za déjà sévère na vie mokolo na kokufa kake ko beta yoka moto zo melobela kake pe beta chita chimalobela nga maloba na nga ya suka moto nanga bakamata basala monima soki mopaya ozomaki mutu abanda kosala nzembo aki parolier aza koloba ba makambo zo exister artistiquement voilà. Et logiquement papa le Tumba baki mokolo kufa kakebeta qui n'a pas d'atmosphère na papa le Tumba dans profil et puis kakebeti tu peux dire papa ça au moni musala ni surtout to sala soto sala ngon naturellement soko lobi simba. Il ne faut pas qu'on mélange avec ça, surtout dans les gris inutiles. Pour que bébisa étoile on zamba chakatina. Parce que nous sommes des petits dieux. Nous sommes des nganga. Nous sommes des nganga. Vous comprenez? Maintenant nganga, nous sommes. Donc si on a le likambo, ceux qui ont expiré likambo et salam. So abiki na kanga ngona rêve na kozwanga. Question nanga. Ouais. Yo zo tuna ngaba mokufa na morgue, c'est que jour yo kokufa do mbala moko do morgue mamoko to. Te bosco botosuka na makambo wana, mais zo mama kokufa ta. On va faire.
musicien il faut tolanda exemple ya baene na biso o ba papa le tumba po lelo papa le tumba bato bazolela Afrique ezolela a créé base te ba musicien lelo biso musicien lelo po ba il faut créer base po ba yo po zo kokati il faut tout dire ce que esprit wana est-ce que ça sali non naturellement le rôle de papa le tumba a sali carrière naturellement talasco monde est là biso tout na serment et tout le papa le tumba et puis banzembo to beta guitariste ma beta collègue ba chanteur ana succès degré aura collègue ba chanteur nakata au jazz asala akoma banzembo lelo etikali mais naturellement afingane mutute akreaka bezite agenda te asala ngote exemple obiso photo landa ba mission à Congo né ngwana olike bon po baye banga fona finga l'autre là bon lokola ngana kokate fona finga l'autre là po batu bachanga ka bon beti per musu tanto titre le kina persi kangite mais on prendre ba piste ngo so simbiti zala naturel musu ego simba yango papa le tumba bi jour na kokufa donc aza petit dit savant yango no bige nazanganga ozon prendre voilà naza classé na batanga kingai na kombo betamai na machine naza wana na biki teme na machine tozala wana musicalement parlant papa le tumba tiki pour que jazz dans ma boucle Manda chante tu peux dire quoi Manda chante pour lelo azo gérer ndeko nanga Manda chante nkumu na yebi aza grand chanteur aza grand artiste il faut pas abrasser maboko papa le tumba atiki héritage na maboko na ye na kosenga vraiment aza l'auteur ya kotomba na bana oke na monaki uti na bana oke na Goma ezala suka te a continuer kana lolenge wana même ba matinée dominicale ya bana oke ezala toujours nengwana asa la biso pe album nenge batiki l'héritage album ya bana oke biso pe ba collecte ne musicien tozana to kocha pe poa o musique eza musique akala na lelo ezala raté ya musique période mo grand prêtre wendo agogolaka tout l'endulisa na kina na sika na kala tozo ba gifle donc voilà le président Manda chante après 2 ans musicien soit remplacé à la tête il y a un groupe wana bana OK est-ce que vous êtes d'accord après 2 ans na bana OK oui na bana OK ya longwe mutu soit remplacé ah ceux ande bayokana ki ça va naza d'accord ceux abongo Manda chante pas mutu mombo lui c'est yaza wenge biso pe tozele pe na mamba œuvre pe aligné na EP il y a une référence P parce que une référence c'est ça la P bah oui ça bah œuvre ça là ils en aligné à repérer dans le bon côté voilà c'est ça bon on a d'accord dernier mot ezali tozali na matanga vraiment aimons-nous vivants dernier mot nanga aimons-nous vivants donc biso na binope obi ke ba chroniqueur média en ligne binope bosunga biso pour bino pende boza bona grand boule pe il faut boye darape biso tous à la pelo moko bo soutenir artiste tout o po ya za bo té artiste kaka voilà merci beaucoup merci donc mais technique on a l'accent ngangote éviter mokolo ya yoka chitozela oh te ngana na te elite ke nazana no mais na soutenir na kufa ngana pongi papa question monsieur Zaboye tout bon les musiciens basé ebeli na mboka na biso mais pourquoi papa le tumba akenda ko kona kaka l'autre là Manda après ça Manda chante charge ya orchestre na oui parce que tozalaki mingi te tozalaki ko ngota la ye Manda zaoza la souvent wana et puis Manda yebi ko yemba pe a interpréter biloko papa le tumba très bien ceux qui tozalaki na respect à papa le tumba faut respecter moto yaponi d'accord ça grand artiste papa le tumba donc tant que Manda ayebi pourquoi Manda pe akokola ozobanga jeunesse na yo benini moni bobanga elo mokote d'abord na chance mukolo na âge pe ko poussa na bo papa le tumba banaimba mona 80 ans non to sala Manda confiance ngana sala confiance na ko sala pe banzembo ona ko pesa ye po yimba na compte ya bana OK
Papa, question nanga soki ezali namoni na nzembo moko yoyembaki na papa osalaki hommage avant kufa idée wana eutaki yo wapi to oyebaki mpe ke papa kala te otika biso yango oyelaki osani eloko wana. Bon, pour nous, la vérité, papa Zago Bela déjà. Au biso mutazo Bela, ils arrêté que pas que tout azo kola, il était pas son jeune. En fait, tant on a moni na embeli papa Wemba, simba na ye, et là ça l'a passé. Papa Wemba tu là au nzembo wana te. Pour d'habitude, les actions on a PC nzembo, on a benga Félix Solina et ça nzembo so reçu combien? Papa yeb ça mon ao, reçu 11 sur 10. Et puis sur la classe ba corriger bon. Donc on a papa Wemba. Mais on a regretté que nzembo wana on a salaki papa Wemba yemoko ayoka ki nzembo ngote. Ya on a linga ki za la retard te pour na papa Lutumba, il fallait ko yembela etanga za na bomoi. Ya on a besoin na clip wana icône d'Afrique. Yemoko za na kati. Bateau à travers le monde ba éviter sika ko yango ba kota na chaîne na ngai Félix Wazeko officiel ba beti icône d'Afrique to ba loki komba papa Lutumba ba mona nzembo wana. En tout cas merci beaucoup. Merci maman. Tout le monde lelo na marque ya papa Lutumba to ko bimisa encore lelo et bité message no ko lobeta ke artiste munene o atiki biso pa selba œuvre munene na kati République démocratique du Congo. Ngana lobaka bravo l'artiste ndenge boyebi ke ba artiste lelo toujours benga ba ko ba prophète toujours benga papa Simaro prophète Lutumba au Maramba Lobaki yango toujours mon ezo salema. Bravo à l'artiste pour tout ce qu'il a fait dans notre musique. Bravo à l'artiste tant que père parce que ngai na ye akole la père autant que papa. Au bon moment tout ça né Robert Lutumba ami d'enfance na colline banana na 5 ans. Masala to colline til les loza na poto tout ça là donc dans le baga bravo merci papa pour tout ce que tu as fait pour nous c'est ça. Alors artiste donc na arrivé accord il y a papa Lutumba to kender au point international de Kinshasa to mona ki au mataki même podium na wenge musique maison mère pour na ko sepesa ba fanatique tout na lingi éclairci batu par rapport à wana et salama ki bongo pourquoi en fait c'est ça qui délégation tout aéroport tu wana il fallait toi qui le ministre na ba représentant bazalaki chargé à coordonner événement et à coordonner ni commission basala pour na ya obsèque ya papa donc il fallait c'est n'était que normal tout aéroport et puis tous les kambala moko podium pour na ko annoncer ko yembe la paire parce que ba vient na ko ta vient son azoyemba mais ngape fallait na tchama voix na yembe la paire avant ba ko sa paire na mort parce que solo la qui quand même solo la qui ensemble na au roi de la forêt si tout solo la tout solo la bien tout solo la mais polémique et c'est mais souvenir merci artiste merci beaucoup et marquant que souvenir ngai po nanga c'est un papa pour moi ndena Sabino donando ke matongo après un petit palais chez bango Damena Robert n'a parlé chez bango to longo kuna donc to longo lingwa to komi kesko ba bandal et komi kesko na lingwa vraiment vana zonga na père ebi ke moi na moi za zonga fois transport moi na fois solo là donc c'est un papa pour moi na garder ba meilleur souvenir en tant que papa et puis il y a artiste qui tourne le bâti donc rien à dire c'est ça. Na osengaka ba musiciens congolais tous à la uni tous en a bolingwa solo sincérité zala amour du prochain zala ndeka Bible sengibiso rien à chercher donc pour les lots tous ali dans la yona mutune na tiki biso kota mabele donc atiki tout mais atiki loko o sali tika lo tombola toujours comme bonisa œuvre et puis le linga vivre na baninga donc c'est ce que na osenga quand l'artiste tous à lo lendo était pour lobby to zalate lelo yaye lobby ya lobby ya mutu mususu ndembo lobby œuvre papa tiki est-ce que tu as parmi ba o papa comment mwanda na roimba samedi lelo samedi ya makambo mama ngana bonde ko bima o poso ya makambo poso lelo poso ya makambo mama 10 ans de silence lelo na moni lisusu te ya motema na pekise kioko kende na linga kiteto kabwana tala lelo yo okomi koni okoma ngana sina bali donc na royembelo voilà. Merci Babito. Bonjour. Tomonio lelo na liwa ya papa Lutumba okolo balelo nini na batonyo suba otala yo azaki nani pona yo. Oui, papa Lutumba azali monument na kati ya artiste ya minene ya mboka na biso o batonyo suba yebi pe pona ngai moko eza na moi ba affinité moko ezaki na kati entre nga na papa Lutumba
aza papa otolinganaki ne mingi aza kosepela nanga mingi. Je me rappelle une fois nazali koyemba vers terrain Comité. Oui. Oui. Nazaki na Dave tant nasisi koyemba nasisi namoni tant nazozonga mutu moko aye asimbinga na sima na baluki Nathalie za papa Lutumba toyambani tosololaki mwa mingi. Et puis banda wana vraiment aza papa moko nazaki na considération na ye mingi. Et voilà. Est-ce que parmi les chansons Papa Lutumba yemba yoza musicien obanda yoka banze monene nini par rapport ya batum suba lo ba musicien ba yemba ka ba bêtises ba musicien ba yemba ka boy par rapport à la chanson Papa Lutumba aux artistes et musiciens? Papa Lutumba c'est un moraliste. C'est un moraliste, aza mutu moko mingi toli azaki conflictualité banze monene juste ko pesa toli en général ndenge akoyeba kozala na kati na mukili. Et voilà, azaki papa moko azaki conseiller batunyo na mateya na ye. Message no lo banaba na Nzambe o mususu pe peut-être ba moni le frère Patrice ayeli wa ya Papa Lutumba ba ko sa polémique na ndenge na bango et royebisa bango ni. Voilà, na koloba que papa Patrice aye na concert ya Papa Lutumba te. Ah oui. Mais papa Patrice aye na esika Nzambe a récupéré mwana pe musali na ye. A récupérer Papa Lutumba. Mutaza libre ya koloba o alobi, mais eza kitoko mingi koyeba makambo zoloba soki ezali fondé. Je crois ande yango toye parce que Papa Lutumba n'est plus. Les ali mukolo toye ko rendre ba hommage ko pesa Nzambe merci ndenga bateli papa na age wa kominango Tinzamba récupérer et voilà. Toli pena to senti que toi na frère Patrice mais à travers ata nzembo mo ya muke ya papa et puis ole la pena bande comme sous bazoli la frère Patrice. Na kanisi toza na programme toza retenu na liste oyo ya bato ba oyemba dimanche na kanisi bachenga pona dimanche je pense dimanche on se balinko kolanda tanto oyemba parce que vous allez transmettre en direct to oyemba dimanche na Palais du Peuple comme ça et vous allez bien mingi voilà. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Pardon, on arrête. Quota.
Papa, Matal collabore. RTMCD. Kopesinga itenga na oleka kena zonga sima. Yo kopesinga bungu. Zonga serge amati kuna koti na kati. Vraiment travail na bungu. Mon lieutenant. Kuna bango daba koti te Bloqué. Attention, kuna na mtu kate.